tokotisaki mikanda ya leta kolandi mobeko ya leta yango wana koloba na CPI na Nations Unies bato nyonso wana bazali kokita démocratie parce que moto oyo aganyaki te bazali kotika ye abuka mibeko ya leta.
vous appelez, je ne sais pas comment, d'aller enquêter sur le voyage de M. Tshisekedi. Il dépense combien? Il récupère combien au départ et il rembourse combien? Qu'on nous donne ces notes de frais. Qu'on nous le donne quand il demande le remboursement des frais. Donc aujourd'hui, je suis assuré que le peuple est derrière nous. Merci. Merci, monsieur. Bazali kobanga nini? Bazali kobanga nini? Batika. Tolobi boye, tokotisaki mikanda ya l'État. Tolandi mobeko ya l'État. Yango na koloba na CPI, na Nations Unies. Bato nyonso wana bazali kokita démocratie parce que moto ya gagné te, bazali kotika ye abuka mibeko ya l'État. Toko continuer, peuple na sepeli mingi, na ndenge peuple azalaki mobilisé. Peuple azali wana balobi ke toza nsima na yo. Légitimité yango emonani. Felix Tshisekedi aya abima lokola ngai batotala. Mosala ye kolonga bana basi ya mike. Côté, toko swamboko et toko samboka. OK?
Basi. Mokolo mboka. Oh, Badia Fayu. La fini Moutouté de Vodara Fayu. Felix, c'est état de droit en côte, mais Botalandenge, c'est vrai que c'est état de droit. Donc, quand manifester, tu vas le locaux, il y a un monument, il faut pas faire de Kim. Donc, on dit qui dictature à Felix, on dit Mayango. Bon, c'est état de droit. Le peuple d'abord, papa le baguiango, le peuple d'abord, qui rébellion, comme il rebelle. On dictature, il y a un béo, c'est pas l'ango tête au lingango. Morizé IDPST. Morizé Batunion sur Monique et si Maté va marcher, va marcher. Ça a IDPST.
balandi ya Vision Congo, la Vision News plutôt. Nous avons mon bis jeep ya Martin Fayu le mwana mboka eza wana bakangi entouré par la police. Donc ils ont tenté à Robima. Il est entouré par la police. Il est wana kati wana. Il na Adolphe Musitu. Baza kati ya jeep oyo. Jeep le mwana oyo eza kati Martin Fayu le mwana mboka za kati. Ndebo ogolanda toujours na chaîne bino rester branché na Vision News. Mwana mboka Martin Fayu laza ana kati. Massa. Mais des arabes. Alana likolo desele nele likolo bakotolie ba kamera nena na saki nete na jikwana ba telefone na sokei Babeta. Et là, il tombe à l'union à côté. Président, on a été agressé. Le président a été agressé. Tu vas récupérer nos voix.